voyage. Netio po beta kababa mboka mususu oyaka. Biso awa nde ezali neki fesa mabele na biso yango. C'est ça. Moi no lokoso no. Ouais. Tala mwano yo lokoso lokoso tongo akei kosenga bilia epa ya bato. Ok kosenga bilia na Paris po fali pou pa memi formation ga journaliste donc lelo ba oyambe na sinki na chipoi. Lelo. Mais ba robeta match lobby makile ko yaki wana. Problème exact mais lelo ba oyambe na sinki ni ba otia na chipoi. Donc pour comprendre que non Bandal eza toujours artiste info oyo asali biso Bandal donc toko ko ya raté wenge babula ko ndenge ekende mais fali pour passer la biso honneur fali TV to s'abonner ce dollar et mon compte bébé secret on s'alara no bondolo te kasi bébé secret Parce que ndenge ya président Fally Ipupa toyebi ke victime ya mbeji ekanga me ba musicien bakini. Tala président Fally Ipupa bandalunga ba musicien bakini obieza réalité ndule. La réalité ndule. C'est que ba moni kwanga za ki bien te. Ba lobi ke ba président ba ka ofuta ba ona kini ba boyi na ba ko so. Kala kati ya bandalunga to baki to solo la to kuti pe guerrier combattant. Le monde est à nous, oh papa Wemba Belela, le monde est à nous, ma belle, tous appels à ma belle à Bandal, tout le monde est à nous, Balobi Lelo, tout sur la moindre minute, car tout ça, on a atteint ça, mon poussé. Le président Fally Ipupa Bandal et Kabwani, Bamissa Fally Ipupa Bakimi, Bandalungwa et Kabwani, ça divisé par des. Rien, Bandalungwa et Kabwani pour Bamissa, il y a président Mobutu Bakimi. Mais oui. Rien. On a eu un mais yo yebite kabuya zongi te yebite Billy Sente ayete yebite 5 mise batikali bon on to yebi yango mais ça ba réalité ndule ba réalité ndule ouais ça ba réalité ndule voilà ba confirmer ça ba réalité ndule ba ya musupe ba kenda ba zonga ba musupe batikala na bango c'est ça bon ça la ba mise ba ke batikali musupe ba zonga bon et banda lelo te ba musupe ba kenda ba presque orchestre zongi mais ba musupe batikala ba préférer tikani na mikili. Asaba mamne mo atimilike mikili nde sali dans les bons. Mikili sali dans les bons mais yo zali pena soda ya guerre ndo za boye bike le monde tanu to mona ka pe équipe nationale na ebite so ko déranger ote o ya sap bakenda ka pe poto bango tu bazonga moko akimate mais pourquoi kaka moko akimaka bazonga ba onyo sotin bazonga pe bango nyo sotin eloko nini ba mona akuna na poto bon omoni kini bana mai msu ba mona ka kete bon na zi ba forme na kita ba ba mona ke azui ninga za msu o mona ke biloko na ko kita ngo pe na kini mais ba galère akini nde ezalaka likemba ya mweko taka wa ngome ndenge ya président Fally Ipupa toyebi ke victime ya mbeji ekanga me ba musicien bakini. Tala président Fally Ipupa bandalunga ba musicien bakini obieza réalité ndule. La réalité ndule. C'est que ba moni kwanga za ki bien te. Ba lobi ke ba président ba ka ofuta ba ona kini ba boyi na ba ko so. So pona bongo madame so bango nyonso ba nga batika na mikili. Mais misu bazongi na bango kande yo moko lobi yake misu ba yeka po ba lakisa ba jean lobi ba osukola ngo enzuluka. Eza réalité ki ndule la bon mais faut yeso lingi ndule ngo mun ke mikili na ko tika la mais no yeba na te bomina kita kini na bunda ndenge ezalaka. Maman ba nakala to bi bana mai so batikali ba oni ba préférer batikala so pe ba koya bango pe ka so pe ka ba sa mokili na bango donc to pesi bango la chance mais batikali bazana ndenge ya ndule bo pesi bango chance ba koti déjà studio moi des paroles moi des conseils pas président Fally Ipupa et puis ba musicien o batie pour vi bandalungu eza divisé par deux bon elo na lo ba ya za Mobutu atikala Mobutu absence na bango ça te que o di capo asiel muka rien wana wote yenda sali bango maloba tu yango wana tozabu totiki bongo le monde est à nous le président Fally Ipupa babia robeta na bandalungu latéralement est-ce que tu comprends le monde est à nous bon bana mai o esenga basala bazala ndeti nga ba place ba place ba te belé wana nga vraiment na komate po oyeba ete na hôpital ba to sang opération d'accord donc aux yeux papier levé mais malgré soda so akebi tumbatika ke liste to monika ka ben liste za na nzoto yebika bandal. En tout cas, merci beaucoup, Totikio. Tu as la 2 questions, 3 questions. Merci beaucoup, Gaël. Le monde est à nous. Ouais, merci. Moto fait, tu continues. Tu as bandalunga, tu as tambola. À suivre. Tu as été sola, tu as venu à Pepe Calais, à ce que tu es venu à Sankara de Kunta, Wewa, Balarito Sola, Nabaya Bandal,
tomoni pe ba natif o ba yebi ko sola o ba kozala ni pour ni contre ba bandalungu eza divisé par deux papa belge na ba plaisir tomoni yo pe awa popo damena na yebi ke Belgique ezolanda yo nde tomoni yo na miko ya MLTV kota papa belge geste barrière 1 mètre toujours papa belge bonne santé pepele na nenga MLTV tokiti pena bandalungu atosola mwa minute moke mwa chocho babi président Fally Ipupa banda les a divisé par deux parce que ba musicien bakini Fally Ipupa sola kitoko te na ba musicien mais c'est vrai musique qui fait ça bongo donc ba to bakimara na bango ba longwara na bango mais Fally aza musicien so bandal ko za divisé te bandal to za toujours uni donc Fally moi na bandal donc toko tika été o bakima na bango na ndenge na bango mais bandal eza toujours uni toza toujours uni Fally bakimi ete ba o bakimi ezalaka bongo makamone banda kala mais makamone banda kala to mona pe ba Michael Jackson bakenda pe na ba mission na bango ba beti bazonga non nous mais pourquoi ka président Fally Ipupa bakiki ya za mobutu ye makambo eleka na ba quartier la te ko leke panete mais balobi na F victime et l'équipe ba musicien bakimi po afuti bango te na portal ba afuta bango na kisasa mokonzi mboka yo za grand journaliste oyebi ke depuis bawendo depuis bavie na bapapa na biso bafranco banini wenge bato bakima na bango kaka eza na mutu mosusu afandi akaka ne poto biso kaka poto te tokokende tokozonga me bamosusu bake amoni ne jambon amoni hamburger akimi na ye akimi na ye mais bandala eza toujours uni donc yango wana oui bandala ekozala uni to confirmer lelo ke Fally Ipupa bandala eza divisé te eza uni oui mais papa belge Fally Ipupa alobaki aprometaki bato ye aza na équipe d'accompagnement ke bamusicien bakoki kolela te mais comment bango baleli kabuya aleli boussole oyo toyebi ndeko ya Fally Ipupa aleli Billy Sente aleli mais ingratitude ezalaka kaka donc eza nango normal bango batikeli kuna bayebi ke poto pe eza nango eloko te donc so botikali kuna bosala carrière nde ezala na kisasa so botikali kuna bobeta pe baalbum na bino bosala makambo na bino toyoka yango soko ebetami mpe totia bino po mais lokola bokimi donc biso toza toujours na kini likemba baoyo baye dans les bons il faut féliciter baya oyo bakendaki baye baza esprit mais bandal boloba ke Emani akoya te mais Emani ayesali si aza jeune mo baza Emani aza soda Emani abani ma musique lelo te Emani abani ma musique depuis tongo po te va voyage neti yo po betaka mboka mosusu oyaka biso awa nde eza nde kisasa mabele na biso yango c'est ça voilà mabele na biso kisasa yango bana bandal balongoli basololi oyo tozosolola pena na poupon damena natif ya bandalungwa oyo bateka lopangu te oyo bazala toujours na lopangu po ebele bazoloba bandal pour votre information grand journaliste donc lelo baoyambe na sinkini na chipoi lelo mais babia kobeta match lobi makile koyaki wana problème eza te mais lelo baoyambe na sinkini baotia na chipoi donc pour comprendre que non bandal eza toujours artiste info oyo asali biso bandal donc tokokweyaka te wenge babulako ndenge ekende mais Fally Ipupa osala biso honneur Fally dicap mpona bandal vraiment toyebi leo nini tokopesa te yo pesa soko honneur osalaka bandal c'est Paris yo nde moto opesa biso idéologie wana. Merci beaucoup bandal c'est Paris et où t'es pas papa chéri te et où t'es pas papa chéri mais eza idéologie petit na bango Fally pe aofula yango bave balemi mwa moke ba age epusani ete comme voyager mais Fally Ipupa nde moto osala bandal po ezala bandal ndima lelo ke Fally Ipupa zwi relève awenge yenda memi yango wana moto akontredire kazali po contredire fo za zoba po contredire ke non Fally Ipupa lelo monde entier kutu Afrique mabosiko ka pona bandal kaka pona kisheza c'est Fally wana eza kuma makambo oloba te Fally amona bandal amona ngingiri te amona ya kitambo te mona swede te yo mona bana ngingiri donc ma trop pona bino bana ngingiri do bo kachwa so bozela bandal esila mapona bandal esila bana ngingiri boyoka ekende songa Fally Ipupa c'est bon et que nous avons fallu pour passer bon papa dans menace to ko bongo na suka les bonnes choses de dire jamais moi mbote ba ya yomi balé ba ko na pesi mbote na mama na bibi na Belgique yu matanya Christian Mara mokonza Belgique mutaleki batutu na mbongo na Belgique petit nanga propre veno yo dans les bons masalanga c'est pelas donc na pesi batunya tumbote donc dans les bons
Merci beaucoup d'aller bon pour d'amener tout ce qui on a n'engé micro ya MLTV. Tout ce pays comme on a yona qui play na babi yo yambara batote mondimi bisonde. Bon, yo na ko lekisa to bani maramo lelo te na tongo. Naza ko encourager, naza ko féliciter donc. To ba ke lo ba fleurir kende. Donc kolembate. O banali boso bamba yuma musufu boro ya main, c'est de l'homme ko toujours en direct. Toujours en direct MLTV moto fait c'est bino to kitaki na bandal bongo to sola mabele mame babi bandalongo sito kanga na moni pe fe na café dodo ye pe na fona landa ye na kanga ye pour la côte na plateau na yebi que ça passe fe na ngai café dodo ve na latisi au micro azio pe na surprise au le kate monsieur comme déjà na suka mais tozonga pe na plateau tozonga na plateau fait tozonga na plateau réalisateur mon réalisateur limbisa balance les trop yepena zave oyo il faut to yamba ve lelo ba musicien bazo ki mabino ba artiste na ba poto to bika yo beta ba poto soki to yoki banzembo ya mwana lokoso no tala mwana yo lokoso lokoso tongo akei kosenga bilia epa ya bato ok kosenga bilia na Paris po fali pou pa memi oti qualifié et ça kani na poto yo kenda ozonga te ba petit nde baza entouré na ba mauvais conseiller vous comprenez ba petit baza entouré na ba mauvais conseiller wana vraiment nga na loba ngo petit nga beti mikili 3 fois mais na kata kini na tambulaka na carte ba jour mususu pe na la ranzala na kini to sala ka bulo neti par exemple na pesi exemple ya ba petit Limbisa. Ouais, tous en direct. Biso ya neti kawana ya ba Michel Fali na kolobake ba petit na boulot eza boulot na nusilité boulot eza kutu trop. Vous comprenez? Boulot eza kutu trop ba tournée européenne, ba tournée internationale mais yo kanzi la musique to lugala. Mutako saote musique lugala ti. Vous comprenez? Musique lugala mudai na Betty Bercy. Vous comprenez? Na beti na sali tournée internationale aux États-Unis d'Amérique na beti tournée européenne na Schengen na beti ozo comprendre on est pas mudai yo artiste sala kana ngo donc yango zo sala yo grand ozo comprendre pour tous ça artiste mais ba bino kona okima na poto bosiko akimi na poto tala soki ko suka ndenge ni nazo critiquer mutu te nazo contre la section mutu te mais nazo tala pe logique ngo pe ara ngo esengaka ozo comprendre okima na poto posala tika nga yo moko okoma kana mikili penza boyo moni vraiment que ngaye fallait que nazala na kini mais sonia ozonga na kini po nini ba na parler ba yebi ke yaya za na mikili mais bazozela pe lo moko munene ya mikili ezoya na ngote to ka peta disque rien to ka peta concert rien to ka ta playback rien ozomona te ke batu mususu kutu balobaka nini po to ezali cimetière ya ba artiste. Mais pourquoi pas qu'on tika la peine à poto au lukipe mukanda au komi koya kinde to mona ba fabrigas bazozonga bango pe bazwa mikanda na poto baza na cimetière en hôtel mukanda na poto pe pozwa ngo peza pensa kate mais faut risquer qui ne risque rien à rien mais comment on risque pour na nini yo ko risquer aller au miche gilet quoi ozoki makile zobima o mi risquer ve avantage ya biso to kembara na kisasa na ba kembara na poto ezarandeni na boyi na ko polémique yimisanga parce que quelque chose tout nangiza makasi trop ozo comprendre ba te bele pe bana kini basimba na ngomba ko leka ba poto ozo comprendre ba te bele pe bana kini baza pe na poto bazo vivre ko tu pasi ko leka ko tu po kini po na poto pe na nutolo bakake loku cher mai au futa gaz ya chauffage et ça cher. Si vous avez un chômeur na poto, on va la sima batu. Ba bi pe grand star au beta kana orchestre Fali ba nene, mais au kimi na boto boité. Et ça fait quelque part. Moi avantage mo ka moke pe pour na Fali. Orchestre moko boezo sala mape na poto za ye pour na ba tourner na ye. Apo kende pe poto, azape na ba musicien na ye na poto. Oyo pe déjà bazalaka kuna ba yebi répertoire pour na monde ya art ba surprise pesa la kato mona ka contrat moko ka ya lobby il faut que nega yo moko il faut que nena des personnes à ceux qui posent na moi groupe na ona pona yede net ba petit na ba Nicaragua ba pe na ki baza pe na mikili et puis ba petit belepe baza na mikili bango to ba beta ka pona Fali mende bas ba revakate parce que nga mona ngo za ba rêve
poto pesa facilité poto pesa Eldorado te vous comprendre mais tout ezali l'air moko pe moi maladie ya za na poto bon et ça la rappelle leur moko honneur ya famille selon ba misusu. Merci beaucoup mon vieux café dodo na tiki yo vie. En tout cas limbi sanga na zio brisque tellement bi petit no ya mabele ya bandalungwa na zaika censé ya okanga. Bon, merci, au revoir mais au saligara bien kutunga nde na olobano merci pour pesinga pour occasion moko boy. Nde na za bona zo gende studio na osala Simba Kombo tokombola mboka na biso na cadre ya Kinshasa bopeto. Veso ki bato bani ba contacter yo o ba ko contacter yo na ba mbote na directement ou PCP numéro no téléphone ko ba ko contacter po yo to ebi composaka. Sinon te merci beaucoup pour na kawana. Ngai bena poka ngai bena bien na kin nazali 084 plus 243 voilà plus 243 84 42 34 800 na suka. On est à numéro nangai. Bandela ngove. Donc plus 243 84 42 300 et pardon 34 800 na suka. Vetugo extrait ya Simba Kombo tamuke. Jatiningo bila lobinini pona bana yakini. Yani mesonga betu dansa kukomba lupango. Allez, toke na danse. Tout le monde kombola, 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 kombola. Simba Kombo to kombola mboka na biso. Kinshasa mboka ezalaki boye te bampangi. Kini labele ezalaki boye te wanduku. Tango lipopo kini male bonde la belle. Tango bawendo Kinshasa ezalaki la belle. Tango na biso to komisi yango la poubelle. Et sengeli biso to komisa kini la plus belle. Merci. Ve dossier ba oya koyiba. Simba Kombo to kombo te. Oya koyiba yango akutana pa akutana na Jatini Ngobila. Est-ce que so kutana na Jatini Ngobila? Jatini Ngobila na to kutana na ete me bureau ezo sala. En tout cas, merci beaucoup mon vieux café dodo. Bozui numéro ya café dodo. Ve oya yembe la biso a composa banzembo bwele. Merci vieux totikio. OK, ne vraiment malamu merci. Merci ngande na sengi bino merci. Merci beaucoup. Numéro na ya pesi bo contacter ye baza ba icon oyo basala belé na kati ya mboka oyo ba vrai compositeur a pesi numéro bo contacter ye bozela ba dédicace na kati bo soutenir œuvre na ye. Bozela ta kufa polo bibo tchaba nzembo oyo abetaka. Nanya yemba mwano lokoso te yo yebi yango avo matavion oyemba nzembo wana tata na pipo nanya yebi nzembo wana te tozonga vraiment tozela te tolela ba vie rochero tolela nde ba papa wemba bakenda lelo tokomoluka totchela bango ba monument bango yepa za monument ya mboka oyo mwano ayebi yango te nani bakonzi ya mboko bayebi yango te nani a suivre na kombi bongo na suka na pesi équipe technique na ngai sima ya bilili ya boya ka babwaka ye metoko bwaka ye Ibra bandal c'est Paris bon moni ka tokitina banda to bimise makambu lobi to ko za latéral man to yeba qu'est-ce qui va se passer avec Fally Ipupa à suivre ce dollar est mon contier. Bébé secret, au salaire non bon, bébé secret.